nationaux, pour le projet à loi des finances exercice 2025, porte-parole à IDPS Abeti Simona pour la révision de la constitution et beaucoup plus à la question aussi. Nani a dit qu'on engagé parti politique na bango ce que la population a commune y a scellé, bazako le côté ba vivre frère pour la bois synonyme ya kolakisa. Ndengeni nizala elekima kasi à la carte République démocratique du Congo les amis. Ba grande ligne édition autobonse nous mo le samedi le 2 novembre 2024. Monte comme quitte ça Congo Brazzaville la diaspora partout la conférence de fidélité au Bopé Sakamonda École magazine d'actualité en de Fongoli édition la biso ya mokola le lobo baki relativement la plénière ya jeudi na assemblée nationale na maso au Italie projet à loi de finances exercice 2025 quelques élus à peuple ba betsi mbonda na micro ya Bonda École magazine d'actualité. Nous avons pris l'option de pouvoir déclarer recevable ces prévisions que nous allons devoir enrichir au niveau de la commission économique et financière. Et je pense que toutes les préoccupations des élus du peuple qui ont été collectées aujourd'hui seront versées dans notre commission afin que nous puissions voir quelles orientations nous allons pouvoir donner à ces prévisions budgétaires pour l'exercice 2025. Quand nous parlons budget ici, les Congolais lambda doivent sentir dans son vécu quotidien qu'il y a eu un budget qui a été voté pour la République, pas pour un seul coin, pas pour une seule province, mais pour toute la RDC. Nous avions signalé dans notre note que la création d'emplois passe aussi par le ministère de la Justice et précisément par la création de l'emploi, donc la création des entreprises, les guichets uniques pour la création des entreprises. Et vous allez les constater avec nous que dans le budget, ils ne sont pas repris avec considération. Alors que cet instrument, c'est un instrument très important par lequel passe la création de l'emploi au sein de notre pays. Dans le projet de la loi de finances sous examen, a côté réservé à la protection de l'enfant est de 0,44%. Comment est-ce qu'on peut arriver à préparer la relève de main si on ne sait pas protéger, n'est-ce pas, l'enfant? Et c'est pourquoi je voulais proposer à l'Assemblée nationale de revoir ce budget à la hausse, de faire passer les 0,44% à 2% par exemple, pour un premier temps. C'est une phase qui est très importante. On a encore au niveau du débat général qui doit déboucher sur la recevabilité ou non du projet de budget de l'exercice 2025. Nous avons toujours recommandé au gouvernement que l'armée doit avoir des moyens conséquents. Et ces moyens alloués à l'armée, vraiment c'est conséquent parce que on veut doter notre armée de la logistique importante. Donc il faut qu'il y ait achat des armes, des drones, des chars, ainsi de suite. En un mot, la logistique. Ça, c'est sur le plan armé en tant qu'institution. Vous voyez? Mais le contenu du militaire reste tel qu'il était auparavant. Sur le plan militaire en tant qu'individu, on n'a pas encore... Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Aoutaki qui présidé réunion à Conseil des ministres Mokola vendredi le 1er novembre 2024 Babetaki Masolo Ebele Lokola. Situation sécurité de la carte République démocratique du Congo Mobimba Pe Nandenge ya député Bawuti Kondima projet à loi de finances exercice 2027 va condamner na élément oyo. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'accélérer la modernisation du cadre et de l'environnement de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a commencé par rappeler que dès son accession en 2019 à la magistrature suprême, il avait fixé un cap clair devant mener notre pays à son émergence sur le moyen terme par l'impératif d'assurer notamment la construction et ou la réhabilitation de nouveaux bâtiments administratifs. La réforme de l'administration publique, telle qu'accentuée et recalibrée depuis 2021, a certes permis d'engranger plusieurs progrès, partant de l'identification biométrique, la normalisation de la gestion de carrière, la réforme du cadre juridique et des cadres organiques, la relance de la retraite, la réforme de la sécurité sociale,
l'inclusion salariale jusqu'aux efforts en cours pour la mise en place d'une nouvelle politique salariale. Cependant, depuis maintenant plusieurs décennies, notre pays n'a pas priorisé la construction des bâtiments des services publics. Cette triste réalité, perceptible aussi bien au niveau central que dans les provinces et ETD, a induit l'abaissement drastique de l'image de marque de l'État et de par là son autorité. Le président de la République a donc invité le gouvernement à redoubler d'efforts pour imaginer des mécanismes innovants pouvant progressivement répondre à cette problématique et améliorer ainsi l'image de l'État en tant qu'employeur responsable. Il s'agit d'envisager une réflexion ou encore de manière structurelle une stratégie de modernisation du cadre de travail des fonctionnaires. Na oyo etali réviser la constitution ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autaki kobeta masolongo kuna na meeting osaki na kisangani bondi melangaki Bureau national de l'apostolat de laïque catholique du Congo CALCC na mokuse. En tout cas bango bazaka kana sima ya position ya ba clergé catholique bazaka lo ba ke démarche ya kosima constitution eza mabe makasi surtout na pasi oyo ba peuple congolais bazana ngo tozwa communiquer de presse oyo ba ko sala la caméra ya Mbonda École magazine d'actualité. Membres du Bureau national, Conseil de l'apostolat de l'Église catholique du Congo, CALCC en sigle, avons suivi avec surprise les débats défrayés à la chronique sur la révision ou les changements de l'actuelle constitution, accusés d'être source du blocage, du décollage sociopolitique de notre pays. À ce sujet, notre position est sans équivoque. Nous soutenons la sage position de nos pères éminents, archevêques et évêques catholiques, membres de la SENCO, qui désapprouvent cette démarche périlleuse pour la nation congolaise naviguant en vue. L'actuelle période est marquée par des crises sociopolitiques au zénith avec plusieurs entités du pays non contrôlées par les pouvoirs étatiques et le grogne social caractérisé par la misère noire de la population. Conscient de notre mission d'être lumière du monde et celle de la terre, nous sommes déterminés à militer pour la paix et la concorde nationale, raison pour laquelle nous recommandons de garder notre constitution actuelle avec un Congo uni au lieu d'une nouvelle constitution avec plusieurs entités occupées, détruites, qui échappent au contrôle du pouvoir gouvernemental. C'est pour nous l'occasion de rappeler aussi que le chapitre 7 de la Constitution, article 218 à 220, n'évoque nullement son changement, mais plutôt sa révision dans des conditions bien définies, non pour satisfaire les appétits du pouvoir des uns au détriment des autres, mais l'intérêt général. Si par l'impossible cette démarche s'est concrétisée, le Bureau national du CALCC y verrait une tentative de coup d'État constitutionnel pendant que la population est abandonnée à ce triste sort face à des dirigeants qui ne considèrent que leur ventre et leur famille. Et s'il y a à changer, on commencerait par les animateurs des institutions et non la Constitution. Présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les points ci-après. L'UDPS Tshisekedi n'est engagé vis-à-vis des tiers que par une seule personne, à savoir M. Augustin Kabuya Tshilombo. Concernant la démarche judiciaire du parti pour la révision constitutionnelle, notre fondateur avait alors fait la promesse qu'une fois l'UDPS au pouvoir, une nouvelle constitution émanant du peuple sera rédigée. Et l'UDPS soutient la position de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concernant la révision ou le changement de la constitution de 2006, telle que révisée en 2011 par le régime de Joseph Kabila. Du régime du président Joseph Désiré Mobutu jusqu'à celui du président Joseph Kabila, la constitution a été revue environ 21 fois. Sur ce, en lieu et place de s'investir dans des déclarations incendiaires et confuses pour manipuler l'opinion, il convient de relire l'histoire de notre pays pour s'apercevoir que la constitution peut être révisée à chaque fois que les constituants le souhaitent pour le bien-être de la population.
Bango bazali ba chapela au état social à la carte République démocratique du Congo, zali bongo Fondation Jonathan Sango ba o ba bandaki na bango depuis année ko contribuer na 700 fois congolais par jour bon numéro qui ba ko fêter kitoko en mois de décembre au pays kazala reta président Jonathan Sango a fourni la porte le bic bo kende a ko décevoir binoté a ko satisfaire bino de manière que bo se pela pe kitoko le mona mabota na bino. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa ka mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sango congolais animio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo e monani. Président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle mon Mboka Denis Kadima a aussi commencé mon colla vendredi le 1er novembre 2024 premier niveau de formation des formateurs électoraux pendant 5 jours à bon dimension que 140 formateurs ba cause la former pe 96 ba cause la bongo sélectionné pour batinda bango na 10 circonscriptions oyoba élection ezalaki annulé tous les éléments na ba détail ya makasi. Ndeko ya Congo boyeba ke etikali mwa ba semaine mukepo ba élection législative pe provinciale et seulement na circonscription électorale ya Masimani Mbappé ya Yakoma Oyo eza prévu le 15 décembre 2024. Le président ya CENI Denis Kadima a outi ko lancer mokolo ya vendredi le 1er novembre 2024 premier niveau de cascade de formation des formateurs électoraux. Bakozalawana pendant 5 jours P, bazabongo na nombre de 140 participants. Oyo bakozala formé P, 96 bakozala sélectionné pour batina bango na ba circonscription oyo mibale. Ba formateurs électoraux oyo bakozala na mission yako encadrer ba agents électoraux pour na ko rassurer ba bon déroulement ya ba opération na ba place wana oyo ba résultat ezalaka annulé na ba scrutin ya le 20 décembre 2023. Na discours na ye le président ya CENI asengi na bango bazala ba responsable ya solo pour ba corriger ba erreur du passé pe ba renforcer ba confiance ya peuple na ba processus électoral. Il faut pas qu'on fasse ça. Nous sommes une institution extrêmement sensible. C'est pas par hasard que tous ces moyens-là, le gouvernement nous les consacre. C'est parce que tout le monde est conscient que quand les élections vont mal, le reste ne marche pas dans le pays. C'est comme ça que ça marche. Parce que les élus doivent réellement représenter
l'électorat, la population. Mais si vous êtes là parce que quelqu'un vous a favorisé, parce que Kadima vous a nommé, ça ne va pas. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans cette logique-là de nommer, nous ne sommes pas dans cette logique-là du favoritisme. Nous voulons l'excellence. Bondi Melangaïke, Tomola Gipe, la cérémonie Oyo, rapporteur adjoint dans le secrétaire exécutif national et à CENI. La cadre de rappel est Sengeli Boye Bake. Na Ebandeli Yanvoula Oyo, il y a 2024, après CENI, Cour constitutionnelle à Anilaki, bah résultat, il y a ba élection législative peu provinciale, il y a ba circonscription, il y a ba Simani Mbappé, il y a Komapo, il y a ba irrégularité, et Zalaki Makasi, le cola, fraude électorale, Nabaka Ebele, il y a corruption. Dossier Oyo, tout ça qu'on a de l'ango avec impact dans l'idéologie, ango Bebiso. Tobetisika Kambonda. Toki maman le professeur Okatanga, ministre provincial de l'Intérieur, a outil représenté et pas ya gouverneur Molamboka Jacques Kabula, ba criminel le nombre 6 na carte de Bango et ça la moko azali usurpateur donc qui a bima la statue famille présidentielle ba miib là ba coupeur de route donc batu ya mabe ma 14 condamné na élément au signé Bonda École magazine d'actualité. Ndeko ya Congo botala mibali oyo bavandi na se okokanisa ke batu ya malonga akoki pe aye abali mwana na yo osepeli nzokande batu ya misala mabe makasi bondimela ngai ke baza jusque là baprésumé voleur tala oyo kombo na ye Wilingoi mwana bute suka na escroc na kombo ya président de la république oyo mususu Shadrack Enyumbe suka na moyibi donc ye en tout cas asalaka baventure te ba oyo nde Poi Ienzena, Kabwe Moïse, na Kazadi Jonathan, na o mususu, ba miibi lisusu, ya makasi, ba ute koiba mutuka Ford, $5,500, 1,800,000 francs congolais, na biloko ebele, ya valeur, ba ibaki yango, na ndaku ya kadre moko, ya Jekamine, après ko beta pe, kozokisa ye. Botala lelo oyo, ba uti ko présenter bango, et pas ya gouverneur ya province, Nyoso Elekanaki, mokolo ya jeudi, le 31 octobre 2024. Il y a celui qui est en polo vert, c'est un complice, hein? Lui, l'organisateur du vol des 14. Et c'est lui qui est devant pour arrêter et tuer même les chauffeurs étrangers et les convoyeurs. Monsieur Ngoy, Mwanabute, Willy, il s'est fait passer pour un agent de la présidence. En réalité, il n'est pas agent de la présidence. Et la carte est là qu'on a trouvée sur lui. Et là, c'est l'escroquerie. Tous ceux-là qui ont été victimes de son escroquerie, s'ils sont là, ils peuvent voir le ministre de l'Intérieur. Si vous le reconnaissez et qu'ils auraient pris quelque chose qui vous appartient, au nom de la présidence de la République, il faut voir le ministre de l'Intérieur pour que nous puissions suivre les dossiers de près. Ma président escroc, na combat à la présidence de la République, Wilingoi Mwanabute, na président voleur Shadrack Enyumbe, Bangonde, Bazali Bongo transféré à la ville province ya Kinshasa pe, 4 wala misusu, bakozala juge Kakuna na Lubumbashi. Et sali pasi pe mawabatu, oh! Il faut pas subir rigueur ya mibe kwa mboka yango pe biso. Tobetisika Kambonda. Tozonga à la ville province ya Kinshasa bondi bela kezana ba vidéo moza kotambola ba réseaux sociaux ezali ko lakisa ndenge pasi nzala etoli ala kata République démocratique du Congo eza mingi na village Bolingo ezali juste na commune Yansele population bato ko lokota ba pio dina ba socio ko pola oyo entreprise bo ekele ko boka kuna donc idrane ba lobake la vente affamée to pe libumu nzala ezalaka na misote ba image oyo ezali ko confirmer dernier rapport ya FAO ndenge la saki nzala vraiment ndenge ezali ala kata République démocratique qui a dit qu'on a élément on a des détails mais quand ça passe la mawa mwana ya Congo botala awa toza bongo na décharge moko public na nzela ya route nationale numéro 1 population ya village Bolingo pene ya Daipeli kuna na commune Ansele baza kolokota bampiodi soso na ba vivre frère misusu oyo bayaki kobwaka na société moko po eza ya kopola donc moyen ya kolia yango eza te ba image moko eza kosala pasi pe mawa donc inacceptable libumu ezala ezalaka na matoi te kaka ndenge balobaka population oyo bazala bango na choix te ezala bambisi ya kopola to pe ezala maladi
kuna kutu bango bazalité essentiel balia mbisi sosoke banyokwamaka chaque jour na bapondula ndunda. Papa Mbote ngai mama toza na bolingo na nouvelle cité banda bule bandi pondu na matembele toyoki baye kobwaka ngo na butu yango toye tozolokota po tolela likola pondu papa pasi eleki ndenge eza maladi toyebi te soki eza maladi papa nzambe akoprotege biso papa oyo namona ngo 3000 na kingasani lelo na lokoti papa pasi eleki ba image video oyo eza vraiment kolakisa ndenge pasi ya kolia eza na mboka oyo République démocratique du Congo et surtout que ezalaki publié lundi le 28 octobre na organe ya Nations Unies pour na alimentation pe agriculture. Selon FAO, eza environ 25,6 millions de personnes na République démocratique du Congo baza kovivre na nzala ya makasi entre juillet et décembre 2024. Awa tokosenga kaka na ba autorité ya mboka en tout cas bosala ba effort ya koluka ko résoudre dossier oyo ya banzala po tale population basolo kota bambisa ko pola boy eza kosala soni pe kolakisa vraiment mboka oyo zala eleki makasi ete ya biso yango pe biso Tobetisika Kambonda. Ibrahim Shams, le chef coutumier, a zaïra pour le sunga moutouni surtout au azala problème moko spirituel ou physique ya soke pa na en tout cas yeba que nazela beaucoup que ça possible autre solution ba problème aux anango. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika banso bozwami ezangaye le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams Baplan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola bat o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art kopesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali kopesa solution na pouvoir ancestral quelle que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai na commune ya Masina la direction Sifoko na croisement nango ya Kulumba ba axe ya mabezali ko selema mingi suite ya manki ya éclairage public na butu surtout mingi en tout cas bala Masina boskala ba conflit o bozali ko luka côté ba leader na bino ezali aussi moment ya ko luka bozala bomoko po même à niveau ya bino mo ko luka bokre ba stratégie e ko permettre que ba insécurité na esi la passe que ezali commune na bino so tikika boy ezo sala passe pe mapo baza ko violer ko yiba ko botre ba moto ezo sala passe pe moto élément au signé Job Bopé. Mwana ya Congo bondi melangai ke soki okei na commune ya Masina na route ya Sifoko mingi na croisement lango na Kulumba okomi tuna est-ce que oza réellement en la ville province ya Kinshasa topé oza vraiment au fin fond ya ba village po molili kotoyo insécurité eleki makasi nyonso oyo likolo ya kozanga éclairage public ya route ya Kulumba côté oyo ba crime ekomi kosalema mingi kobotolaka bato ba moto ko violer ba mama na ba wezi ya Kulumba nyonso ya mabe en tout cas ko siéger côté net kaka satana azone adresse côté oyo bino moko boyo kaneli population ba betsa kimbonda le gouvernement professionnel faut attendre notre position na biso na Kulumba pour ça passer éclairage public des athées
donc bamoto totambolaka boye soki okose baaccident yango moi magazine tobekisi bino bolanda biso likambo bolesino na presse akoyipata no likambo na biso ezaliza makasi baaccident ezokosalama na molili bazokokoma bazona bacriminel na bamoto j'espère bolanda yango chaque fois bamoto bachauffeur ya moto bazoki bango bamoto kaka aya na mbumba yango moi tona besoin éclairage public po toyebaka moto nyonso ndenge otamba panda la nuit liloba tu epa bakonza mboka ezakeno te batalela biso mpe nzela oyo tozoluka mbongo tosala kuluna te nyonso te me nzela eza molili makasi toza na insécurité surtout biso bata bamoto donc disons bakuluna tala eza na mama na molili na molili éclairage public batie kaka oyo ya direction oyo ekeye mapela mais biso awa eloko moko eza te molili na molili tokosenga kaka na ba autorité ya ville province ya Kinshasa en tout cas boluka ko renforcer éclairage public côté oyo même ba notable pe ya masina na bomoko pe ya bino na misiki ya fourbi pe bokoki ko sangana na bomoko olie bo créer ba tiraillement ezo kabolisa bino bo tsaba éclairage public côté et permettre population la bino ba vivre la kimia nyoso boyebake na molili ne batu babe ba profitaka kusala mabe yango pe biso to betisika kambonda caricature ya mokwalo levé JC Jemba koko tiri et le écrit de mateta nini bo proposer les biso ndeko na kati ya Congo likambo oyo etalima ya régie des eaux toyebite e koma kopesa babota mingi pasi oko kendera ba commune mususu lokola bakinkole bamonga fula topela ba campus mai kutu ezalaka te e koma konyoko la population kutu population po bazwa mai e koma kosenga ba exercice ya ndenge na ndenge surtout soki na matetela de bonhomme batu bakoma kokati ya rivière ya njili mpona kokende koluka mai na ngambo ya njili yango boyoka listola lelo ndenge bandeko bakufaki na ebale mpona koluka bamai na ngambo ya kokatisa litwa babwatu naza kadafi te bayaya affaire ya mai ekomi pasi il faut kokatisa na babidon na bwatu mpona koluka mai pasi mingi na bwatu keba mai ekoki poa ya mai te bandeko likama tokufie kaka ndenge boza komona bandeko bawelaki likama komata na bwato po bakele koluka mai na ngambo tala ndenge likama ezwi bango tuna mayo chubu bazini na bwatu yango les petits mikendo depa et pas les grands maîtres pour les vieux tirinde apesaka maele parce que asa moko na sagesse yoka ndenge ezoleka vetiri pona kaka koluka mai likama ezwi bandeko oyo pasi ave les vieux tiripe na ngambo na ye eta mokonzi eta mokolo sagesse yoka réponse na ye tozo kopona likambo oyo te petit pasi ya mai ezalaka kasi ya mbala oyo pardon mpona nini boyeko chef de l'état to gouvernement botela no likambo oyo esali pasi komona kaka mpona likambo ya régie des eaux bandeko kozanga mai bakoma kokatisa bibale mpona koluka mai yango tokosenga la régie des eaux musala mpe ekoma kitoko tala mpe likambo bandeko oyo bazanga bamai bandeko misusu kutu bazala barobine me barobine ekoma nango kaka ba échantillon ya boye esali mabe na ebele bibale oyo toliaka na Congo tokelelaka mai tala bandeko bakufi sonia babokisa mpe bisala binoko awa nde tokomi na suka ya édition na biso ya mokalelo mete kokambola boye sa pour autant toyebisa bino rappel des titres boye bake badéputés nationaux babeti mbonda mingi pour la projet de loi des finances exercice 2025 pour bolelaki élément oyoyo IDPS Tshisekedi na président porte-parole na bango babeti mbonda pour la révision ya constitution pe balobeli nani akoki ko engager parti politique na bango bolelaki élément aux populations commune nsele baza kolokota ba vivre frère ko pola o entreprise bakela ko boka kuna na village ya Bolingo ezali ko la safuma ke to pezali synonyme ya kolakisa ndenge nini nzala eza makasi na kati ya République démocratique du Congo. Merci pour Bozaki Ebele à Kondabiso Uta et Bandé de Kinosuka édition Sabokali Onga à l'aide de la présentation avec un partenaire idéologique ici mais la caméra mais ça là qui tout les grands réalisateurs après monteur vers Bonda Écolo magazine d'actualité écrit des mateta beaucoup de toujours s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Bonda Écolo officiel et en plus bah activité la bine ndenge surtout bobenga biso to koyona to kozwa on peut to sur la chaîne télévision Ebele aux alliés partenaires na Bonda Écolo magazine d'actualité mais bah affaire na tout pas problème bozana yango bobenga biso to kita sur le terrain poto luka to solliciter to on devrait bakozi ba ko une solution moko appropriée to pesi mbote bakati bandeko sur ça ko ndapso partout bozala ka botikate kimia kolonzambe et tonda o mabota ba biloto kutana prochainement na édition sur la sikaso koleso azongité je vous aime beaucoup plus bye.